Check. This is Elto, the people change. Bokoto. Po mambo singara bat bakota po. Ba ebisi biso totanga kombo te po. Soi-disant. Mosala biso mabe. Bana yengu kaboya na to développer po. Ba menace boye. Na bana pote simbara terre. Et on a beaucoup de talent pour bisoto répondre non vaisseau coco. Au vaisseau coco azoe batte ke bana poto baga bateti. Ah! Vélo aso coco. Bana poto batanga komonote koko chambo ngwanje. Nyonga bina yuriga lenga fena loba. Ana vola mena do kanga mutema live sabino photo expliquer velora sokoko otanga nda pesa bokechu mbongo nae ngana tikala olia mbongo akombata peuple mokondiza bana poto nyonso peti yonga na olobako mais lora sokoko vena ngai oza vie mais il faut tika ba menace. Pour menacer mon kili mobimba parce que yo dans mbongo. Ah. Vélo a sokoko so batte ba biso to finga ba fali oza PD apporter plainte to gagner. Ayana ba kifali na gagner. Ah we na poto. Yo moni o na mbongo za ba justice na poto. Soko swana na bokechu loba na bokechu makamna bino senga ba mbongo na yo. Vélo à ce qu'on comme ok na on est tigage oya otanga atuna fali apporter plainte à mon ango penda na gagner un avocat commis d'office on bosala na poto za poto koyaka na ba menace te o poto ya poto nyonso to futa. Mais vélo à Sokoko, là tu as l'art noté Yuriga Leng. Là tu as l'art noté dans mon place dans Bang noté. Et puis il faut voir que ça fait vélo à Sokoko que beaucoup de choses à combattre, mais à combattre. Et là on dit vélo à Sokoko. Na moi battre belé ba sangani ba rati ba fini beaucoup de choses de ba quoi ici combat mon battre. Et puis voilà, on a la preuve, œuvre d'art unique. Oyo mutu, azo envoûtement kofi. Mais na zongela na nga komba na soutenir concerne Meliona Rubige, kofi olomida robetati. Bouti la distraction. Pote comment on calme, ba jeune ba comment luka ba boulot. Et puis mikolo ba ki nde boulot ko souti. La plupart ba de ba boloko. Les apprendre à bouger dans la main. Bâtir un moins peuple à respirer. Tous allons concentrer dans ma mambo à la biso. Pour te communiquer à ma mandoule, et ton dit ça dans ma congélateur à battre na poto. Musique congolaise. Et tu as là ton dit ça congélateur à monter, c'est ça? Ouais. Vas-y, rentre de toute façon, tu t'attends en haut alors? Ouais, je n'ai pour 2 minutes. Vous comprenez? Si t'es dans l'autre, tu vas te faire piquer. Ouais. Mais les lots maintenant mingi zaraga. Boy ça fait Laura Sokoko. Mutabanga ya zati. Et puis nga yuriga linga na damala net. Tala mtafola mana boketu. Et puta so yene nga ina ba petit na ba rigo kin. To go full avec Laura Sokoko ya danger. Ngala comprendre na nga vélo à Sokoko. Mutabanga ya ba boketu tako to boketu premier car na vie Laura Sokoko mtasongi. Boketu na ba carrière na nyonso sala. Premier car à boketu à vie. 4 quarts, moi ça boketu à yambo à parler la langue. Tu viens avec moi? Je vous attends. Bah attends live. Vas-y. 4 mutuka, moi ça boketu à yamba parler la langue. Nicolas Bakar.
vie apesi Hein? nga pena yori kalenga mingi na oloba kake vie na nga loa sokoko soko oloba s'adresse na peuple mokonzi na boketu po bango mutu balia mbongo no mais kobanda te kotiaka bato en général kogénéralisaka babiso oyo babiso bateti de naissance ndeti kake o ngai Laura Sokoko n'a jamais mon argent, j'ai tout fini au Laura Sokoko. Ngana ebisa tout fini au Laura Sokoko. Ah, taba Laura Sokoko. Nga Laura Sokoko yo asi muntu kanaza yo muntu somba. Ngana boke tu te nga pe abakara na nga mo. Et puis na zoya Luanda, il faut na mona mbongo no. Pona kotu ponga na liena mbongo noti. Aujourd'hui, la biso menacé batou, au PC il bouquet 60 000, mais bouquet tu as yambo, c'était pauvre malheureux. Là, on va éviter que bouquet tu as yambo, ça pauvre malheureux. Bouquet tu as pauvre malheureux, un mendiant tout fait. Bon vieux bouquet tu n'as pas été dans lobby vérité. Mais quand il y a raté que, on menacé poto mobimba, pour abiso ba teti ba tête cramée. Fallait pour pas tout finayo azwango ola pédé apporter plainte to gagner oza poto alors c'est on va payer 66 000 € pour na finga ge pédé na gagner oza poto ko yanga na batu tege o yoza mona Angola ngape kalate na ya Angola fe Laura Sokoko na ko ya ko luko na mona pe mbongo Poyo sozo pesa boketu mbongo okaso pesi poto mobimba te Laura Sokoko zalaka na respect soko zimbonga ba Rwanda pona balkanisation okanisa ko ya kokwisa poto mobimba poyo za Laura Sokoko ke baba tumabe baza mboko et puis na komba batu baleki na mbongo bali na kosote ngana ko ebisa o te fe Laura Sokoko ngana lia mbonga masoko ya Sokoko te ngai wegalenga na li angote na yebi pe angote na mona pe angote vio wanda oluka succès okepa boketu afuli yo evide so oluka succès ye ngana obietsa petisa nga barigo kin ba oluka pe bambongo ba pe atakara bakaro tindela ta barigo kin ba ofulo ko leka na boketu nako sote mais mingi zage Laura Sokoko, avec tout le respect que je te dois, ngana lia mongo noti, nga yuri galenga. Et puis ba combattre belé ba lia na bango. Po boketwa ka bagati. Boketwa za moibi. Boketwa ye mongo na nyonso zolia tande comme si mutu munene. A opesa nani mongo. Mais ukasa tege boketwa za komba. Boketwa za combattre. Boketu azane mutamatolo très pauvre malheureux ngana monaka mukolo mwasi na ye bazopesa bango mituka alo aparla langue lokola ba mituka omonake bango tu ba pauvre ba malheureux babiso bayiwekalenga tosomba ba mituka na biso avina bambonga ya matolo te bambonga pasi bambonga bakofi bambonga baboxi avec tout le respect que je te dois zala moi doux Koya raté na ba nga Laura Sokoko, moi j'ai dit na osala boye, je vais mettre mon argent en jeu. On n'en a rien à foutre de ton argent. Bana Potogo, ils en ont rien à foutre de ton argent. Si tu as des problèmes avec Boketu, il faut rendre des comptes à Boketu, bo sololana Boketu. Koya raté olo bagé nga yuri galenga na bi tout fina ove Laura Sokoko. T'as mangé. Laura Sokoko ba kosote oya poto oya Luanda te zanga mona ya Luanda na ozana maboka Interclub kalate sala nyonso ningi chamonga je bomanonga na poto te faut batu ba memona ba jwana ba kosofe Laura Sokoko poto te poto za bana poto kokasa te soko ye poto zui visa uzongi kino komona poto rien poto za mutavana na poto ape ya impo na poto na ba pale na poto na mutuka na poto otonga mbana boketu na eve na biso moyibi tout fait
Mtamatolo donc ye boko to TV eza cop na ye ndita ko fula o ndita ko kitsa mais nga yuri ka linga na fula mana ndenge na nga sam musicien nga ko tuna linga na nga mabanga te o musicien ki nga na bwaka te nga na yuri ka linga champion nga na le premier boxeur wa sala ke ba boxeur to Congo ba lobela bango po biso to ya bo tuki kutaka ke ezaka musique théâtre bale te nga yuri ka linga na ya poto na biti biso ba champion to ali ya le lo mona maka ba fimba na ba kole te za yuri ka linga na sala ke bango bazo en plaire fait mutu moko sacrifier nga ne yuri ka linga na sacrifier o fali bola mama no na tufia mama no ta veve anazo bateke ba biso tuzaka bato mabe ya so to muntu fandi boye to maîtriser ezati to bayuma to mona na biso nyonso me velo wa sokoko solola na ba boketu koyaka te soko sa video na yo s'adressaka na boketu koyaka te ko loba ke o ngai o ya ko meka Loka sokoko uzwa ba mafinga oyo benadongi na mer na oso waza bomo itoso akufa au baluka pena na tombu nzambe bo ya generaliser ba combatante Koffi Olomide aza eloko ti nzambe likolo ti lelo Koffi apesa na mbongo na Koffi Olomide aza eloko ti boye ça y mais boya na conserver Loka Sokoko ba biso ba yuri ka lenga ba guerrier to ndimi makambo ya tout to za na front pondeti ya yue comme ya okebisa bana poto mais nga yuri ka lenga na benga tous les guerriers Panama bana Congo nyonso conscient o baza contre ba mort na minito ba Rwandais pour le longa na lingala nga lo ba souter Pona mona maramtu o soi-disant président de la République alobi ke o ba Rwandais papa ye mutu ayela biso ye alobi o frère na ye tala na lingo kota mambango mona lelo sona ko mozola nga ba frère pona na bakanda moko donki na ko comprendre neni peuple congolais ba ko manipuler bino bongo Etienne Tshisekedi na bomo ina ye alinga ka ba Rwandais te azolo ba kozwa Kabila zongse na Rwanda mais mwana na ela biso Paul Kagame toloba ti et puis na ebemba Etienne ba humilia ebemba Etienne Tshisekedi Paul Kagame ya talanga yuri ka lenga mon ba blom susu na linga sa suba directité nzambe likolo pona ko boka ba bombe ba sanga calme na olia pété kaka okoloba te otite ngana mtaba be fati be nazolia te na obimisa vérité pona calme l'équitro oh papa yo so mona batu baela biso Paul Kagame na ebe o moni mugole bembe Etienne Tshisekedi na stade de Mati eza mama na humiliation ata biso lelo bokolo bonga na Congolais ba kon ne mon vieux boketu alobaka toza batumo toza tinate après le lobo chef de l'état alobi que Paul Kagame to guerre chef de l'état wa yo mtu boke conférence de presse aussi mara Paul Kagame na maboko lola mwasi mukinza penza ya président ngana oya biso to zelaka alongba po ako sauter abeta de mandata jamais to kozo mokonzi moko ya bolole lokwa Chilombo umela to mone pilote kaka bango za ka fache be sokuta na president lepte biso to na sokuta na ete biso siko to linginde to montala na linga osasu ba direct te po ba kanda musu na calmer mena na ba mesha mabe po na mboka Congo ya solo boni boko sa peuple po to tika ko sa peuple moni peuple to tika ko sa peuple boza ba complice ba mort bo tika ko sa ba peuple
Pourtant, il monani, oh, faut ça lobby, tant qu'il ne guerre ni bouquin. Guerre ni. Au présenté, biso le rôle à frère na yo. Mais tata non na bon moinati kala jamais rolinga eh. Au bien ici Paul Kagame na matanga. Au humilié bemba tata na yo. Un vaurien. Elle roi mutu moko boye. Tant papa na bon ya doba mama. Papa lobi na bon mo atande nini jamais na mona papa Koufi ale muta doba mama yo zuye o memi esu na matanga papa bolola mobali bolole na mona pena ba bolole te na vina nga Chilombo za bolole ngam na lobia tala na linga osaba direct te ezaka calme toi papa na doliati na calme ani tala to batika mbrie ba peuple congolais tous a conscient ti pendant ta voix moko face doité na élection 2023 à ta voix moko ata na ngako tuko na préfère ta Kabila Chilombo te Kabila tikelo memela biso Paul Kagame te ah papa otika okosa batu ka fati bete beta na libumu beta na makambu ouais bino me distraction fati distraction na misi Freddy to lo ba vérité tout tu encore ça peuple congolais na linga mensonge ba nourri bino au chef de l'état ko yamba yo asi ba kolende chef de l'état yambie vine bongi nani yo asi ba peso 10 000 to 20 000 $ nde saini te nga linga nga ba la na ba ngote nga linga de peuple congolais nga na chapelle du peuple na biso ba mona makamba frère bazala tena ba président moko boye ba ventiller okoso na kene ba OK de guerre na ba rwandaise yo moko za na rwandaise na ndako te botika okosa bato OK de guerre na ba rwandais yo moko na rwandaise na ndako moi si na yazo ba rwandais tale bela tia na Congo kuna ba bokola ba ona orphelinat l'hôpital ba kola ba lobi ba congolais ba botoli biso ndako baza na projet ya balkanisation yango ndule ezonga te ve na ngai Masoko comment ne usunani abosani Laurent Masosokoko Masokokoko ve Laurent oselo te ntambe likolo bwebisa ve Laurent Masoko are aya na menacité po biso to abatu to teto to banga ko to menacité poto poto l'état ozo abata en charge yo monyo mboga batilo na zelo ko ta avocat commis d'office na bon fallait na gagner un avocat nga yuri kalenga na zo commis d'office te na avocat na nga avocat mosi na nga avocat na makasi abeta bango mabe na ebisa mais mingi ve Laurent Masokokoko bwebisa ga yuri kalenga chapelle du peuple à côté mambango mais ve Laurent Masokokoko tous ensemble soko loba makambu loba na boketu tala ngana na bakanda ya mabe na omona neni ba ko manipuler bato taka pati be beto ete papa beto to liate yasulu nana mona bata ngana zaitama Kabila bata gouvernement Kabila ba oya okolia bata Chilombo bakabati bata Chilombo et bandi na ba tente na tuti na ba général na ba député ne nyonso ba yaka Francis Chibalaba honorable Francis et mutakabaka honorable Francis mais ba ba tigale ya les sel na bata Chilombo okomone pe bolier honorable Francis Chibalaba mais ba ba tigale ya na etiso kisi yango bata Chilombo bakenda osumba ya salité ya wana préféré to Kabila tambo ezokufa tozolia mais oyo ezokufa bango moko ka bazolia kaka bango moko ka bakanga cycle vet talangana na bakanda oh ouais batila mwe biso
Et on a eu sa peuple congolais, bah, mouillé binoté. Bah, ve bokechu. Papa. Oui. Mets du son. Oh, mais attends, non, ça va couper le direct. Attends, je vais mettre après, ok? Là, la musique est finie. Je vais mettre après. Il y aura Bana Bandoule man. Abi Papa Chandoule. Bana ba champion. Nina, je mets après, d'accord? Bon, mingi zara ke boye bisa fe na nga Laura Sokoko apesi nga kanda ta na fingi na bachilo mbwa na ba ko na fingi na sute. Mais je vous mets là-bas, vous allez sabatou. Moi, tachilo, vous allez sayo. N'etika ke chilo mbazan Nzambe. Ah, Nzambe ti. Biso to lingi gouvernement, tout ça on a pas ça où il y a président mais to vivre. Papa. Vous allez ça biso lo ba to zela, to zela. Boye ça va on a changé. Na fingi na nga mutu te, na lobi ndeka vérité. Ngana muta vérité. Kongo ese na photo lo ba vérité. Muta très. Oh, papa. Yo so mona muta très. Allez, bon boy ça anga guerre na mandoki nini. Na salaire ni apesi ba soda. Ah. Otika ba faire de ce boyo bo misa ba pamba ba wande ba frapper bino. Ouais, je dis. Ba wande ba frapper bino au sentir. Na ba nzala na bino. Botika ba ja pam bana. Ba lo ba ne vérité. Bazaki complice à balkanisation. Batina ko trouver Laura Sokoko taya na ba je. Laura Sokoko. So lingi fulama. Bengi bari ko kin ba fula ko to kolega ta bokechu. Donc voilà. Prendre à droite sur pont de Vic. Au bokechu za na mandia. Bana poto tu ba ebi ke bokechu za na mandia. Tu vas où? Vimonia. Oui, Pascal, récupérez mon produit Shogun que j'ai dit là aussi du Modani. Donc voilà, quand on a bien mingi on le beza souté pour. Na boya roloba pour moni ba na koma ko kima diet ponga na loba yango na loba ko ebi so la koti direct ah chilombe ko ratete ya on a kimaka pour non na mona président pesa nga kana na bina nga lwa ete na ça aya mane ba makabu ba bukole ngate nga na ozela Martin Fayulu ayamba nga na ozela ta Kabila yamba te nga ba ko yamba pa ba traité ah obimo yana Paul Kagame ebembe ya tata na yo tata no na bomo ina tina dernier souffle de vie na ye atikala jamais kolinga Paul Kagame yo en tant que marionnette oyeli biso Paul Kagame bosi sango parce que beaucoup mo benga peuple congolais poto sani. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà. Comment il faut tout lever la vérité? Mon vérité, mon soi. Et ça a un manquement, ils ont un fingati. Ils ont encore vérité. Oui, c'est mon vérité. Yom te lève. Yom te benga frère na yo. Destination se trouvera sur la gauche. Nous t'avons bon mon vandego na yo. Yom te benga frère. Yom te benga frère. Frère na yo bosi c'est un frère na yo. Frère na zo boma bandeko na yo. Ah, frère na zo azo tinda bato ba boma bato. Ale yo siko lelo ngo bima ndeti yo mosantu oh to ke guerre. Ah, kinde guerre yo mo na tika bomsa peuple congolais oza complice à ba mort. Votre destination se trouve sur la gauche. Oza complice à ba mort à peuple congolais. Est-ce que nga kende Congo soko zana ba preuve te koloba te nga kende Congo te nga na ke Congo te na bebe na gouvernement Tshilombo na okete ko bazana ba mpe na eloko te omona bango ki beto muntina te bango to nga na kende Congo te soko zana ba nouvelle te ozana ba information te koloba te ke o yuri ka lenga kende Congo yesa ba on a changé les eaux umela ngana kana mta ketu ah papa ngana kana mta
loketo nga na linga mboka nomona nga boye na incorruptible papa boketu kutuka ya Laura Sokoko azwa ba 30 000 ba 7 000 siko biso. Attends, maman, elle arrive, elle va prendre un truc, ok? C'est bon. Il y a Laura Sokoko, après ça va 30 000. Mais bino banda kutu bovandaka Fatibé, et l'autre côté, Fatibé, et l'autre côté. Ah, Nina, s'il te plaît, maman, elle arrive. T'es bon à personne. Photo lia. Allez, Nina, maman, elle est là. Vous comprenez? Mingi, on l'obéit soutien. Viens, mon bébé, bon, viens. Bah, arrête de pleurer alors. Maman, elle est là. Bon, mingi, on l'obéit soutien. Ils ont ça fait Laura Sokoko. Ailleurs à la négociation. Papa, nga na français, t'es boutique en yo comme ça en français. Attends en français, na congolais. Ils ont posé ça en français. Ah, tu comment on va papa malade, toi tu es français, toi tu es français. Tiens, tous ça la bisoka ande toboko la bana. Kala te to ya tant chilomba zo sauter, tous ça na mboka. Na ben na gouvernement na royati. Mais na ibika ko sauter. Pour nazo linga boye bonga mais tozo mona kaka ezo umela. Muteme suki baya suko ebisangelo te mutema na ngai suki na ngo boyebisa bango ke yurika lenga lobi boyebisa batante balimbisa ezo umela epi tozo lia te gouvernement malonga te tengama batudo dictature koti na mboka epi ba Laura Sokoko tala ve Laura Sokoko omondo fingi sichilom kuya su kutu na mama papa mbala te Laura Sokoko Chambongo nanji. Chambongo nanji pesa biso to liango. Ko to chambongo nanji so nene. Chambongo nanji. Biso to luka bala. Nga mbongo na to tanga ba montana sima kwa ya makofi. Mais to sima nga na makofi, to sima otie na ba po ye maratip mo po bela ve boketwa na chance boketwa mbu bravo. Kali kola mabanga internet ozo sumba ba 30 secondes za vrai bololé angaye. Mais la moni quand même grain na ngoezuyo yo mo poko mo beta ba vidéo. Okomi koni fuati na sepeli fa po ve Laura Sokoko yo poko ti jango. Moni ko jango na mondo yo. Il faut ya sko to former yo. Oui ba nengo kindi. Mais ko ya ate na ba menace o menacer ba na potopo. Na poto mtabanga ni menasati. Poto finga kutu bakonzamboka. Bakanga bisote. Ba osabisote. To akuna bato na bafase ba finga pe bakonza bakanga bangota. Ozamboka loi. Solo mona mona démocratie za ndia. Démocratie na bamboka na minona ta. Mais ve Laura Sokoko solo la. Solo ngolinga bisoto fula yo ya ka benga nga yurika lenga. Luka numéro nanga tchana se biso moto fula o na benga ba petit nanga ba rigo kin ba fula o mais koya ateke o menacer batou OK toi tu vas mettre ton argent en jeu ça fait peur à personne na consulté franchement tu fais peur à personne parce que voilà on est des responsables d'ici toi na ba maramba sala toza na ba charge toza na bana soko tu fallait gagner Apola. Mais bon, veille Laura Sokoko. Pour la force. Fin là, on finit sa bateau. Et puis au sale et l'autre. Allez, on va voir un peu c'est vite. Et papa, pour les gens, il y a un problème. Est-ce que pour la temps, la poli, il y a un côté comme ça. Na poli, na côté comme ça. On a courageux. On a pour la on a encouragé, mais il y a petit vino aussi, le matarin et tout bunda. Ils ont un jeu. Attends, Mohamed Ali à Pola. Il y a aussi un cola à Pola. Bon, c'est la moulo bakola à Pola, n'a pas la binogas. Thomas Cab. Bagani à Kaka. Pour vous, si vous avez gagné à Kaka, ti vina aussi là. Dans le jeu, il y a la défaite. Ouais, ça sent.
il y a la victoire. Mais, on a la salarié dans nga. Et puis voilà, j'ai des contraintes, on a des problèmes dans nga. Là, tant sur le nom, on a la salle au salle d'entraînement. Il y a un problème. Mais, Kopola, ko gagner, et ça, là, on m'a quand ye sukuta gapola bakanga baka na kuluza après sekui baka na kuluza eza pe kopola osoka ki vraiment na nzambe bange bazota ta baketi piye ka moko bato bakwei donc mutako pola pe lobi ogane eza nango problème ti oyo yanga yuri kalenge komande mutakete po na yuri kalenge mais mingi eza velo ka sokoko prochainement yaka na normalité yaka na calme. Et puis, le baka la boketu. Oya teke oya kotanga kombo na yo. O chambo manger. Nga so pesi nga $20,000 na tiko tanga kombo na. Nga achi montana nga. Hein? Donc mingi olobe ça sauter. Nga be na mona kati na nga wana. O fe lora sokoko apesi nga méchant. Na kangi. Tellement peu tout ça sous la poste au yabe mbouang. To lobi bo to se décider na équipe nanga. To tindega tant tilomba kolonga la pouvoir. Ya okosa ba congolais boy. Nga yuga lenga na coupe nanga suti. Mingi olobe ati. Mais velo asukoko. Solo na boketu. Okotsa ba na poto tuté. Puis koloba en général té. Au peuple mokonzi eza combattant nyonso te. Po ba combattant baza ndenge na ndenge. Osoza mobali mena yaka na bambongo na yo na poto. Na yebi pe soki ba opesa ta visa. Mais yaka na bambongo toza ensemble. Ve boketu ane fi na nga mais c'est un mandia tout fait. C'est un mandia tout fait. Ane mandia. Il y a côté ça qui banditisme ne boulot na. Vous comprenez? Boulot na ezaka commander. Maris Tumba. Ngakuna ngazate tout fina yo place ozali. Yebisa lora sokoko. Tout fina e. On a bino bata IDPS. Boye sui bino. Boye ba mokonzi na bina buzoba. Ka yimo mokonzi azolia bino kaka bogangaka. Boganga la mino bozwaka bozwela biso toya bonga kati na ngawa mingi olobesa sute bon ezaka ke boyebisa bango toza na bango maele ata tozoloba te toza na bango maele toza na batika distraction bandima buzoba na bango et puis voilà quoi ba vrai traître ya Congo eza IDPS. On voit un vrai traître, pendant un traître, bandima ba boma ba tout pour avoir pouvoir, ils ont IDPS. Na yuri gali, c'est bon chapeau du peuple frappe encore, azong na méchant. Abi a tout seconde lora sur quoi pesi so kanda, to laksa bango ke vidéo sur to zonge lisco vidéo. Pour to vanda to ezo umela. Mais comment peut ça bakanda bakalme leki ezala pata bozo ça mutu zala calme bozo pesa te pakolami pour bakalme mat bango balinga okanga ka patibe bozo lia ka pete papa toza pe na posa bambongo na bango te biso toza na posa to libérer Congo baza ba complice ba mort baza ba complice ba ya ba Rwandais donc voilà. On négocie na ba complice à Congo te. On est mutu mwa ngabenga so wa kofinga. Onya. Wa kujuti. Ah, moni mutu mwa agolu akota. Là maintenant? Non, bah je prends juste un rendez-vous, maman. Bon, mingi zanga ke nga bina yuri kalenga na ngana loba. On est avec moi? Pour mutema izosuka. On est là en attendant, de toute façon, je prends juste un rendez-vous.
motema ezosuka komona ke nde bakosa biso nde bakosa peuple congolais nga Yuri Kalinga motema ezosuka Allez. mais so omoni babiso ba Yuri Kalinga tobima na biso bacombattant po tondima peuple toyebi susi ya peuple oza comprendre peuple congolais anyokwama tro volume te volume ya lipere nga nde na ndo oloba te volume ya yango kitoko tiombo eza ya sika makambo tu pepele bon merci na bao balandi na bao balandi te bakolanda te apres boyebisaka ve loka sokoko soki alingi natika oloba kombo napesanga $20,000 nga na kotika oloba kombo ne epo nde komi ya badefi atie mbongo ange apesinga $20,000 natika olobele fola ok bon check ça d'ici ça le taux depuis prochaine nayebi te mpo na oyoka na su te peut-être mpo nayebi te mpo écouter na ngai katani bon check ça dit Bonjour peuple de diaspora, naye juste correspondre Bokechu na iso na première phase oyo baconfirme ke napesa eloko na badiaspora te e ya mibale na kopesa bango mise en garde soki bakontinue lisusu ya koprive miziki na poto bakontinue ya koloba ke non na kombo na ngai naza kopanza bino sur le plan politique ya makambo oyo bolingi bosala na koloba na meme na kosite meme bakombo ekoprovoke baincident diplomatique epuis bokosentir ke naza moto te bokoblage na ye bomeka lisusu kolekala media bomona makambo ngai na koloba bakoarete bino meme yo boketu déplacement ni yosala bakokanga okosala prison mpe kokenda directement na RDC me nangi na confirme oka boketu le 6 janvier 2020 ozwaki $2,000 na agence La Grâce na Bruxelles na Matonge. Le 8 janvier 2020 ozwaki $1,500. Le 10 janvier 2020 ozwaki $5,000. Le 18 février 2020 ozwaki $2,000. Le 24 février 2020 ozwaki $4,000. Le 6 janvier 2020 ozwaki $2,500. Le 8 2020 ozwaki $1,000. Le 7 octobre 2019 ozwaki $3,000. Le 15 octobre 2019 ozwaki $5,000. Le 5 12 2019 ozwaki $10,000. Le 27 12 2019 ozwaki $3,000. Le 3 janvier 2020 ozwaki $15,000. Na total nyonso tu esali $54,000. Agence La Grâce na Bruxelles na Matonge oyo ezali première liste. Deuxième liste na koannonce yango lobi ya $100,000. Après lobi na koannonce encore liste mosusu ya $100,000. Et puis mbongo oyo natindaki jamais yo boketu tant que musicien natindaki yango na compte ya peuple mokonzi mais non comme musicien. Quel album oyo kosala ke pesanga succès nga na vie na nga moko nalobaki bakokoyembanga na miziki te quel album oyo kosala mpo nafuto bambongo nyonso tu plus de $300,000. Plus de $300,000 apart na mituka nzembo nisikali succès nga nayebani na Luanda depuis 2002 jusqu'à présent Luanda mumaba elinga et fais gaffe oleka biso na télévision yo na boketu yo na eso